Salut Freddy Akimbe Doli Lauréat. Moi la mayele o azara toujours si ma actualité. Junior Lungoudi Oyebi l'homme. L'équipe propre ya Onge Akimbe na Londres, Platini Chipambalo, Yannick Nzanga, Yannick Tantoudi Weber, Juliano R. Kamel. Siko lelo nazana Hotel Invest. Hotel Invest na répétition ya quartier latin. Moi la récoté pour quartier latin net Karabraza avec Iskokin 13e porte Kalamingité. Ma solongo to betango awa na Merveille Rambo. Il faut payer sous trésor la première fois. Nazo et to betano moi li solo ana Eva liquide ayebi makambo ngana zoluba. Juliano R. Kamel Pichu Mangaya Vridjo Mosengo na Lyon. Yo ebinde na bano Edi Makitosh na Lyon. Manager nanga Edi Akimbelelo azate. Mais na benga trésor nzinga na Merveille Rambo bayaka rambala moropo méchant eza moi makasi méchant vraiment ndeni yo. Ça va papa. Oh. Merveille Rambo. Ouais. Merveille Rambo le kaboye. Ndeni. Pepele na pesi non batutumbote. Particulièrement la bandit Sigo, le plus qu'un phénomène, il s'appelle Quadracoraman, ce n'est pas moi, c'est le président Dengues qui l'a surnommé. Plus qu'un phénomène, Batutuba Messana, Mikolo, plus qu'un phénomène. Donc sans oublier aussi Spiritu Santos, Jean-Jacques Maloulou, l'homme suprême, l'homme de la suprématie, l'espoir de la jeunesse. Retenez bien ces noms, c'est Jean-Jacques Maloulou. Merci na Batutuba Rolanda. Maman arrive à Londres, la Kemba Moua, président Bobouli Ondela, laquelle il soucie Moko, Clovis Badiadioko. Merveille Rambo tout sur là, nous pouvons nous bandi moi, banga moi trop. Ouais, ça va. Ça va, vraiment, ça va. Dans le bon retour, bien dans le bani. Non, on a bon retour pour tout les bras, donc voilà, tout ce qu'on a mboka na biso mboka ya bankale, mboka ya ba trésor nzinga, mboka ba clover nzingi, donc voilà quoi. Trésor nzinga yeyo, moi ba référence c'est Rosala, mais Merveille Rambo, sikoyo 13e apôtre nini, parce que mon père a salé qui déjà après ça qui date, ou yo ba na oyebate. Après ça qui date sikoyo évolution sikoyo après avant date ou en album ebima na ebité pour na yo. Non, évolution ça très bien de monika biso comme on a biso travail musala tout travailler donc to yebi ke bana poto basé bela wa misu batika likuna concernant 13e apôtre album ba tutu ba rozela cette fois-ci to lobaki mutako raté pour moni ba aventure comme mitro na mambango donc ce quand peut te Quadracoraman à se concentrer tazu tembele donc ba retenir le 10 plutôt Yemo bungi bo moni ke note mois to bana na 10e mois c'est octobre donc le 13 octobre na 13h13 sortie exclusivité mondiale album 13e apôtre ba tutu ba kozela mais lisola braza poto uti braza to konye braza to beti braza to konye yango to zongi siko po bato belé yango na koloba mikolo yo puisqu'un phénomène c'est le président Dengues pour dire to comment na braza po bato tutu bakenda ki fespam les to comme na braza biso siko yo premier jour to coup de fil ya grand prêtre Vincent Gomez ko felo mide fo obeta na soirée ya mariage ya frère nangai to beta ki bato ba sepeli deuxième jour mbala mo réunion o ba image ça bato ba mo na réunion président Dengues sangisa ba musicien tout na o bazala kiawa o tu bino boyebi wana to zala ki kuna na réunion siko grâce wana réunion salama ba président orchestre de seul mutakota deuxième mutazala rangai o chef d'orchestre kingani o kotate siko na continue pas ngana koti za puissance grand pote quadra simba ngala loboko merveille tout en costume to ke mona Dengues to ke Mexico na kata réunion wana déplacement envoyé le président le haut sommet grand pote Dengues azwa micro alobi Koffi Olomide tu es mon frère tu es le plus fort de Brazza tu es le plus fort de Kinshasa de Congo tu es le plus fort aussi de l'Afrique entière. C'est le président Sassou, moi je rencontre l'histoire. Président Sassou le Bibongo, Abi Koffi Olomide, prévané aux Arumbas Maestro. Lobby Okobeta na forum. Oyangai n'a organisé. Forum, on a suki 3 présidents. Grand prêtre Ali Ben Bongo, grand prêtre Ouattara, na Yemogo Dengues. Ce que tu bêta na so, poba miso bazala ki wana bakatani. Sassou le bi Oroye Manzembo. Nini banan bakatan mais bato belé bazala ki wana ba tangana no il est le plus fort
na refula bango bat baye bato exactement question refula te parce que azuité yo siko tanga yeke non ndeko ozwaki te bon siko na pesa bato moni ba place fois bugaza sala ba parcours ba lai kuna donc siko tellement grimace peut-être na bango kuna na Brazza nani yoko mutanga Fabregas pas que neuf FESPAM yi pas katana mamna ko loba est-ce que comprendre na lobby bato yo nazo la sa carte yo oza carte na otambo na mikolo bato ba mesana yango bakomi staff Kofi awa na sima bakomi forum Fobex Africa yango nde masolo encore peu au voyage na ote première fois passeport na o et visa yango komi lolendo trop mbango na nini na kenda yo yebi ozobunga oyebi ke ngako ko tsanga na magam na ote ko tsanga oyebi ke na forma pour informer bato wana za rien à voir bato bana posa bayeba qu'est-ce qui s'est passé Brazza pas mokomoka elongo Ganga c'est le président Sassou. Moi je rencontre l'histoire. Là to komi siko Koffi Olomide Sassou ABC fois bêta. A bêta bini je te dis avec la danse du Nyama. Après vaninga mona sali spot. La danse wana to bêta les. Donc la danse du Nyama Sassou Nguesso a binanzinga la bogi kolo ngana tala mona mobile na obi ba animateur ba bini sa ba président na mukili bali. Donc niveau grand prêtre dengue sa bine za la somme je te dis Koffi Olomide les plus forts. Après to zungi sikoyo avant ça na bosse na kobi sabatu ngala ju chance. Merci infiniment na yaga ya mama riva na Londres quadra Koraman Koffi Olomide apesinga grâce. Tolala ki na hôtel Michael na Brazza. Parce na ba tête ndai maniaque $. Ba grand prêtre Jacques Malulu Spiritu Santos mutambonga bele tolala ki wana. Scolaire tolali wana Koffi Olomide abi toi mon fils faut vendre na 3e niveau. Na 3e niveau ce que voisin na nani? Tunanga musicien na biso awa. Nani comment nani? Oto zaine na FESPAM bata ba nani bazali mo ebele. Image identité na yebana ko tuna ka kombote. Donc siko finalement musicien ngo kasi nani obiso to yeba. Bato ba kolanda nga ba yebi. Pusana no boy FESPAM to alaika to. Ozoki manga moi trop. Comment nani? À part Fabregas, musicien ala yoana. Oui, quand je te ça va ba grimace. Critère neza ayemba muke. Ayemba muke grimace belé. Moi je suis le fils de Quadra Koraman. Ça n'a rien à voir intouchable mikolo ba benga nzambe likolo ko financer. Mutu banga mande makambo. Siko grand prêtre Quadra Koraman na changa face na école. On était tout en culotte. Siko ba musicien na comprenante vraiment ba musicien ba munanga na koma le roi sta merveille Rambo. Mais nabi ozoki mamiko neni. Poussa na boyena. Parce que transmission ozoki mamwa trop parce que na question mo il faut na tout non mais lo ba moi trop. Les premiers asiko yo pas comprendre que merveille Rambo ala ki star. Donc star wana na ba leader na ba chef d'orchestre ba relaxa maboko na ba musicien ba ngotu ba relaxa ta merveille Rambo en plus na ba danseuse ba ko crier. Comprendre yango wana donc ce que ça dit moi dégâts ça dit moi jar voilà merveille Rambo de la nation on a posé une question que www.cleboa.com voilà on a posé question moko boy siko yo rumeur moko ebimi histoire moko ezolobama que le Quadra Koraman na Cindy Leker babundaki c'est vrai ou faux? Bon caméraman zonga moi bien mon na Congo na moi mukuse papa bon na moi mukuse eza fausse rumeur bato to ba kolanda ngezelo lokuta ezelo lokuta après venir to beti conseil ba sona nini eza mamba patron na travailleur voilà donc ba soigner gité loko ezate ba to yaki to betaki conseil na biso eza bato ba komana ba je soki bato ba ko discuter peut-être que to beta nzembo o to solo là ba filmer ngo non ce n'est pas ça loko le gité mambo eza bien to zana biso na mère na biso la star reine Cindy Leker donc pour venir to duka lisusu donc abebe taki mbatate te za ba fausse rumeur banda kutu ndenge nini ona baza ba patron donc na ndenga bien donc ponga na silisa déjà na ebité na rotika batu na ngapo ba musicien ba ali c'est là nous na zana on a ba musicien vraiment c'est là nous na zana ancien oya umeli na kata quartier latin na zape na trésor nzinga ndeni ouais ça va mais yo on moi bah il met en moi Japon. Non, ça va. Tu rap ninga rap. Tu rap. Depuis le sola 13e apôtre banda. 13e apôtre et beti 2 ans. Mais lelo enfin et te comme à niveau que notre ba pesi date robema. Ce que biloko za na kati wana. Na ebité yo trésor nzinga. Obombeli biso nini oyo bato ba yoka
basanti ke yo mais très important ça album mo dans les salati d'ailleurs mon vie quadre alobaki ki asala album mais genre il y a 13e apôtre à sala on a dit donc animation ça na ba je prends ça qui là singa na boy de ma part moi nga batuba ba ça la surpris temps plein bima pas comprendre niveau na qui na animation parce que na beti d'intro intro moko na beti sango na banenge moko boy susu pesa na banenge nango et on a préféré nde ebima kala pete c'est kala te do ndeza na to ko yoka la biso pango ce qui plein bimi ngana lukayo tout ça l'émission te ko luka ngeza pomme te meto kata mwasi monini ti pour kala te e mono kala te là si franchement na bagi na boire sous ba critiquer parce que bazo yi bebele mon ba susu ba salaire ba album on a ça sur na style na ça lo moko boy comprendre si vous remarquez le leader rebelle ça va single car on a fandi car avec mon plan moka biale atala ko nga zango bimisa alors na so na posa makambo na te mais pour na plaisir na yo na sa ta plan mo boy wana ko na china ngo na album ti na sa le moza album ti na sa album donc bino ni bozana na bobunga maka déjà bato tout bosepelaka na Freddy Akime na 3W clé boa pour bobunga pour trésor nzinga nga binisa biso frère omoni na animateur tout mon album très important ko bima animateur oba kana doute oba ndimaka te bon armoire jar niveau ya diamba bakomela ndimanga bakomela diamba ya makasi lo somela ka whisky yo mo siko mela ki diamba bele déjà nga ba ya déjà ba whisky nga ba ya whisky ti bosko ndeni ba komela bi ba ya noa banane on entend un combote bosko ndeni ba animateur banani bayaka banani bango bango banani mon niveau ya noa ba bayi banani animateur wana bakomona wanani no tangati tangata mo no pesa bango ngabe mun ko sana kwa da ko ramani za option mais na soki disque muluko bima animateur niveau ba kolangwa na bongisa wapan do ba ordinateur ba apocalypse ba kolangwa mabe déjà ordinateur na zarana yiti ya za mona bala yepa kolangwa tiya ko langwa te pona za olonde ye OK alongoli ya ye mais bisusu balango na bango moni lati merveille rambo déjà ayukaki ba bo mais ngapi na yoka te papa te yoka boy mais ça instrument te ça na nini te ça na zwara déjà loko en sentiment on a mis ça comme c'est la bateau oh na lingine lo ba vérité Kodregora nelo ba vérité angaye papa monda biya tika testament loba kwadenda pretra mindulo yo yango to yembela ye tokumisa peto beta milolo po dansa bapi kime kililo fanfare bet na animation nambisio kotuna okena ba animateur ba comprendre que non trésor azandoki naza diable ma animation tala kaka disque oyo sacrifice na ngombe za nani ngamo ko sacrifice à disque na comprendre ba moko de la nation un bon tonton makamolobe na na poto ko benga na hotel buleka luanga na daire mais na ka sacrifice à disque oh nga ina poser question ngoki mandeni de la nation un bon tonton na comprendre makambo yo lobaki na ngai de la nation baki na tuno question moko boye yo zaka wana oze la 13e apôtre bima soki bimi ale yope mamoko longwe o continuer disque na yo déjà ko longona karcher la terre bato bazela on onti mais osalaki eloko moko boye vidéo moko boye zo leka déjà na ba Facebook ba nini ozoyemba nga trésor oui on ko selingo tout mama solo bato baola nanga ba biki nga jamais na kosa na vidéo ndenge nini kasi pona yi makamona yo ebi vidéo moko te osaki ozoyemba bato ko ba kama comme chanteur ngasa album déjà na sala jamais vidéo na yemba eza trésor nzinga ti nga sala les vidéos tant na zo boka ba cri dans le passe na lokumu kaka ya keba ngana na grand frère mo boni partout soda asa pina lokola ngai ye asa lokola nga ba to yembela pe yende pa Fabrigas check ici Kazali le bana bongo na bien nga après disque oyo 13e apôtre bozela nzembo na nga boyoka wana na kata disque na yo disque ya quartier latin parce que quartier latin après 13e apôtre tout ça album na biso ba musicien tazo nzinga bato baolanda yo lobela bango ke image wana ezalaki ngate
ezalaki lipasa na ngai image wana je crois pas ezalaki grand frère nanga longola je crois pas yo de loba yo nga so na olinga na vérifier na image yango o vérifier hein parce que na sala image te na yimba déjà mais longa na lineti ba tutata msusu ba mona bien te yuzo wa ba ramba benga ngai na mikile sanga nzinga polemi moko yekote ko longwe a défendanga pa ebinga na za soda ya suka ya quadra longa ki pe kasi yango saki image wana ba tutu bazo mona ngo bazo koma banini eza siko makambo ya lukuta mais longa neti no ba mona ok non ezali été longa net respect ya batu nanga ba otala ngai batami li fona longa lunette voilà donc voilà eza trésor nzinga voilà yeyo mutasaki image wana o azo yimba na ba chanter na ba chanter en tout cas babangati nga naza na quartier latin nga na biso naza soda ya suka comprendre na soldat ya suka ya quartier latin donc moni bamasa nanga partout du nord pe ngai bana bana kobeta musique na lobarango na nazo patron ya motema malamu lokola quadra kurati tadaka album ya munene boto sama pota pesinga de intro bamasa mususu bazwa be intro te bazwa même pas ba créer mais nga va pesinga ba trésor mais même sous le bas ils ont rapidé ah le bas yo gango pas non non pas ils ont deuxième motif ça makambo ok donc na ba concentré ba PD nga na PD nga na noko na noko noko mais na ninge pas système na PD s'il te plaît à répondre pour exemple mutu ngai mais faut rembourser non na chef c'est non 15 ans na moni libumo mettre pending yo biga kitoko na elengi yoko taka na quartier latin mandefo ezaka vraiment ya kodébrouiller ezaka pe mwindu mais lelo mandefo apembe okoli libumu na ebite sikoyo quartier latin 13e apôtre ouais sur le bibongo yo bikaka 13e apôtre déjà donc il y a pas match donc sur le bi ko umela na quartier latin déjà donc yango moni grand poète leader a confirmé les lots que pour pas mystique maître paille donc 6600 volts mon rango le bang à salité donc na niati pe na nenge bana kin balinga banyata donc bana kin boza no calme oh donc maître paille ni mutazo bisabino obe mandokila ebi makambo donc obe mandokila pina masana ngo obe mandokila glodi lutadila ba ebi makambo yo donc ya mingo bana honte donc bana kin bana mikili tutindeka moi bana zebola bosepela bozela sikoyo mais bana zebola isimbaka te oui bien wana yo mtolobi mais ebeta wapi non biso to voyage moi trop to kena moi vient comment le voyage te ba kese msuku te komo kene poto bino ka braza buku bo mochela ngombanga te omoni magamba poto ko lobango te magamba poto wana donc na kala te magamba poto eza na nga poto ozokombana yobika magamba wana to ko lobango te magamba combattant donc wana magamba to ko battre nzele fungo ba mo kendeti ba mo beta pe sikona beti da concert oyo moni abeti concert mo ba chepi na bon doit dante par exemple 50 € na Paris nani F victime nani F victime te omoni wana komo kota maka mususu donc pasi donc wana komo kota maka mususu pesa maka mususu mais obana kini ba yebike makambo ba combattant donc mikili na mincho to beta on te mais to beta ba Afrique pa pamba donc mikili na rien donc trésor yo to zana ya kinda mikili zonga yit dizana donc obema ndokila to zakana yi donc glodi lutadila donc Mustafa Kobange azana mikili zonga mama banani mais ava rambo dernièrement alinga kende pas tout tinde ya ndaka mo lo momke mettre pas yo na préféré na bombio pour na olingana yo sa émission osana guitare na yo c'est ça to développer vraiment au betela ngai ba biloko na ponga comme ko kina système wana ndenge lelo na okina trésor nzinga fa betela nga ba cri malgré tout comme déjà ko chiter mukie mais faut quitter ezala to chiter déjà na yo to clôturer na yo so ko lobani na partout dans le monde entier bazotala na mukuse te na mukuse ali ke bozela ka 13e apôtre to beteli bino na motema malamu omoni ni te ba fia bien o balava na mikili kuna Amida Kokolo na Clarisse na Masani Clarisse donc petite sœur donc bango tout ba petite sœur bien propre moi na ke ma solo peneza la wana quoi donc bazela album na bango kala mingi te kande to yisaki bango donc kala mingi te ba koyoka pe ba osepela
Mustafa Kobange ay bengi nga bisinga déjà ke pupa nazozela donc yango wana pena. Ok, merci vraiment, merci pe na moni pe Blondine azana chérie à propre Trésor Nzinga. Ngana lingaka soki na yambi neti artiste chanteur foyemba. So na yambi artiste animateur foyemba et abwaka. Na yambi porte-parole, il faut loba. Si go neti yo boyi sélectionner ngana no babloko no mo boyi. Na mo mukuse. Beta mo. Kobiare yango memaka moto soki ya kufi ambulance yememaka moto soki ya beli ekendaka lelaka pilon lilo o teza ma portrait ozama mususu Voilà ce qu'il y a disque na yo. Place Blondine Mbaki azali CP. Papi James le plafond de Genève hein yo ebikati yoza kati Romain Moukadi na bosanité fait nanga Cherika Savi nanga ya palais ya na Milton Ferreira général et na bosanité les nécessaires qui est ce Miguel qui est ce les nécessaires ya za bouf ya za ya biso ya palais mima yoyebi venanga makison nonongombo le breveté brakata de Brino tinasoboa kama bato pona kinangai brakata de Brino venanga 40 micro espace ambiance partout du nord ami personnel donc y a rien à dire en 5e adresse 5e ah Flora bijou embi ngandeko zizele mozizo ya sitara Olga Yawad yoyebi donc papa nabi ba générique bimi ouais babeti en tout cas pena batwa limisanga ko mbamo nanga orienté babeti mabe basani babeti mabe nzambe nanga likolo abelaka tala papa na bisiyo abelaka bisayo zakala bon babeti na yeyo tala babeti na niveau na bango tala mungo taza mbote ko bima okuluka ngai naza ndoki na makambo nazo yibisayo tala ba massa musu ba ya omoni taza portrait oyo bani mataki belé babenga virambo bo ya koboka ba créer ebele na biso banana tanga la mibale non tanga bakomboti mais finalement yo tozo sa émission yo zo ngotanga te eloko te kaka boye kombo na bango parce que moni ba oba tala ebele na ba oyo bazana quartier latin te na ba oyo bazala pena de quartier latin minene boyina kisa sa vie ta eloko na suka to cha ba prince va yoka bango pe tanga yoka kinga vibe sanga petit yo za ndoki za diable oza sorcier on a ce que entre temps yo pour préparer déjà disque now vieux pas éviter ngana décès na dévoiler secret pas ngana zala na merveille rambo moni rambo zala na ye ayebi biso za ba soda quartier latin bien ngai soki il faut na sala masolo nga trésor kana Kofi central yobite yo nem to apprendre ngai yana bisio da makamo bobo sana donc ngana za ngana tika mikili pona quartier latin et nyonso na yango na gisa na ozana mukanda ya ngo saza lo bobo nyonso omoni ko tika kaka famille mwasi bana za facilité ndima ngai ozapena bana bonto na yimbaka kwadregore na gomi na boza gomona mwana na yimbaka mwana mais lui comment na chanza na gomi na boza gomona bana na mona bana pour travailler ya noblesse azalaka déjà et kalaté périodi aoya vous comprendre donc il y a rien à dire biso toi animateur ngana animateur ya quartier latin à part qu'il y a animateur à quartier latin pile petit quoi d'accord mana ndinga kuzu ramba yebi mon naoloba vous comprendre donc il y a rien à dire ba tout balinga tazo nzinga vous ala calme 13e apôtre toi mo bige ba animateur ba jeune ba ninga ezamabe po na yokaki ba jeune ba ninga ezamabe na niveau na biso na quartier latin donc en tout cas ezamabe mais enfin est-ce que la bêtise bien ok Trésor Nzinga naza non na merveille rambo poto clôturer merveille rambo moi brazara Badiadioko oncle Clovis Badiadioko neuf grand prêtre boakela nga pe Blandine Mbaki arambo kan azara na Paris mais mikolo azankin ok Blandine Mbaki yo yango na Trésor Nzinga donc voilà quoi. Ok. Clovis Badiadioko neuf fois grand prêtre. Yo linga kama banga. Parce que Mutambongo Francis Vwemba Fabien de Plito dit tété. Voilà. Francis Vwemba German
ibara sikoyo motema bata mama Jaël donc mais nabi yo ko boire na tigelo boire ozolingo boire te ozoboira bato bakombo ozani mater papa imongo oh 13e apôtre yewana gora trésor nzinga mebini zambogo ya nkulumuka bamama bosimba tolo tosimbi ale bamama boyemba tolo itolo papa bakrize makasi epimbeli godoyo mama kumbe timba godoyo mama kumbe basheri bayena basheri papa bayena bamama ngana yena mwasite quadra boneme yango yo ngai na sombeli sheri ntaba mbanda sombeli tundra na kotimai misere munu kitu kidizoba ya seri baba kidi kwani epimbeli godoyo mama kumbe eluka bonani yo bla opele mumina yo opele mumina on taba on a 5 taba surtout no ana mbando e ba tape tundra jeep oleli tala bakri animateur boule boy au comprendre mais aussi bana bana ko boka bakri na quartier la ta écrit moko ti rata ngana ganga kaka quadra na simba oh na simba masolo na za mutu temba mabe na animation na quartier la za ndogi. OK merveille Rambo moi Braza chemise à versa c'est Koti tenge koti tenge za la bandaka la bachako tonge ba Fader Mabula ba grand prêtre Jean-Jacques Malulu le suprême l'homme de la suprématie za déjà wa Jean-Jacques Malulu vient nzinga boga enon moni fi wana venanga Jean-Jacques Malulu yeza prêtre au moni aza mon ami qui on a kisasa awa confirmant na kenagi cheye vieux félicitations Jean-Jacques Malulu et na bossa nte fait nanga héritier kasongo full option merci. Léo toujours expliquer ba faire il faut ba comprendre mutu wana spirit santo Jean-Jacques Malulu azam mutu azu merveille roi mwana bonga la roi mwana mongo boye ba lokoti na mabele abisinga apesa ngal sub option donc cette fois-ci merci mon vieux ya maître Ken Bukasa Jean-Jacques Malulu l'esprit na beleli na Paris na beleli na Bruxelles na beleli na monde entier na Amérique États-Unis pour retenir c'est Jean-Jacques Malulu cette fois-ci grand frère Bapatou Soda beauté suprême. OK Mikolo. OK merci vraiment voilà na commis vraiment na souka parce que na lobana yo quartier latin bazaki a bango surtout tout ça qui peut na merveille Rambo trésor nzinga maître Pai merveille aussi cité papa news bon yo peut sa news casse na mukuse quoi na mukuse je dis à tout le monde le Kofi Phil ba Kofi tout baye baké le 2 août biso tout aux na Romeo Golf bad de vacanciers à Bomania Maliat Niama donc cette fois-ci grand prêtre Quadra na Pibi Nazali merci ming na pesa pe na grand prêtre Nzinga couvre animateur na biso auto le gars après aza full option azwa 2 plans 2 génériques abimisi ba grand prêtre Jean-Jacques Malulu ba comprendre donc na ebisi ba tutu le 2 août biso tout aux na Romeo Golf ba na Braza to betaki ba tutu o to kendaki Braza biso nem to betaki ba sepelaki pona sili sana vandisa moi 3 personnes yemoko grand prêtresse de prêtresse Air France zaina mona envoie mazali awa na bosa nitina na musika tabu fatu Rajab Douani na quel isusu bo grand prêtre chaque otonge Fader Mabula mobala libinza et la suprématie Jean-Jacques Malulu merci beaucoup Jean-Jacques Malulu na pesio mbote place aux ali en tout cas na sisi na lobana yo soko zui mutoa merveille Rambo il faut ça rappeler mutabi lobela kaka parce que ya kendara bato na bato mais merci na bato nyo surtout bazaki ko soutenir ngai baza toujours derrière ngai tous na Herman Ampoyo tous na Gino Lungudi l'homme tous na Eva Likil tous na Blondine Maki Nicolas Zana Bissona Kini Juliano Erkamel de la nation Nega na ba mino mikolo ki na saboter ba chéri eza faute na ngate Polaire Franck Ndongo 4 fois azoloba ba étudiant nyo surtout ya Turquie ya Tunisie ya Maroc partout dadi ya Kouza centre-ville toujours ngana loba ngé belé tinga za ka vérité maram nyo sto loba miawa o ya moni gino aza vraiment ACP na ngote ubenga numéro zara à côté wana donc et ça bien